Ma mission TV, le miroir du monde. PPRD, eza ba musulman te. Eza kota ya PPRD, yaza fervent militant ya PPRD. Là nanu na ebisa yo. Soki olingi osala politique, otiki bokambi ya communauté. Banda babandaki kosala awa, bazata na eloko parce que bakotaki na moyibi. L'État epasaka bango arrêté te. Po yo oza mutu ya tembo okutana na bango. Soki balobi baza bakambi ya communauté, balakisa mikanda. Oyo nga nazolakisa mikanda. Yebisa bango soki baza bakambi émission awa. Bobeta bango. Yo mukambi babetaka ye. Ado bakoya wa tokosala bango. Na lobi soki baza makoloba. Soki babeti oza mukambi te. Wana na ebiete. Sala uzosila. Akozala te, azali fraudeur. Ekosale mapete. Donc ezali biloko esalamaki na kukute, ezali biloko esalamaki vraiment na ba norme nyos. Na ba statut na biso oyo ozali komona awa. Statut oyo na règlement intérieur nyos ezali déjà notarié. Souci na bango ezali na mbongo ya Islam. Mais bango bazana souci ya Islam te. Bazwa mbongo awa, batonga bandaku, bazala ba patron, bazala ba riche mais souci ya ba musulman ezali te. Badongolo misu oyo basi bakambi communauté na lolenge ya mabe ya kosakana te. Ezala keno balongwa baboyi balingaki basala glissement na glissement na nde toboyaki. Tokendaki le 16 juillet epai ya ministre ya justice oyo akomi lelo président ya Sénat 16 juillet 2018. Ayebisi bango boza miyibi. Sali mboko eza susu soki salemi sali mboko eza suna tina moko te. Mboko ekomi mboko ya ba farceur. Ba mizima bazwi bango. Kuba moko ya kusakana te na ebisio. Na ebiso batindaki bato na bango kuba moko bazwi kuna. Okokamba ba musulman to zana na immoralité. Okokamba ba musulman to zana mutu moko zana valeur te non. Islam eza religion moko munene okoko sunga Congo mobimba. Ekoko sunga mboka oyo. Alors tango yo ozo kosala biloko ya fraude. Uzali kokende komelisa batu masanga. Est-ce que yo oza musulman ya solo? Oyebi ke ngai oyebi ngabe to saka no be mission mingi na banga kate. Mais il faut qu'on remercier bato balakisi bonne foi na bango. Awa na kamanga Islam ezali makamba FCC na cache ezali te. Azali ngomba ya Nzambe. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na bino bandeko balandi émission ya babola émission en population to kundola magazine na bino surtout na bandeko bozwami libanda ya mboka bozali na mikili ya poto bandeko na biso bozwami na 26 provinces ya République démocratique du Congo bozali na Kinshasa na 24 communes bozali ebele na ba pays voisins pour na koloba ete émission na bino ezali seule émission oyo ezali kolanda partout dans le monde tozali na sengo bandeko balandi tozali na Kinshasa tolobaki na bino ete tokobanda ko se déplacer parce que ezali émission ya terrain tokendaka place babola bazali tokendaka place bandeko bazali poto yokaka makambo bazali kolekaka surtout na mboka na biso na communauté na biso na kati ya bovandeli na biso makambo nini ezali koleka na émission lelo bandeko balandi bozo constater tozali na descente sur terrain awa tozali liboso ya bâtiment bazali komona ezali communauté islamique au Congo au bakobenga Semko oyo ekamba mine ezokamba masiko na équipe dirigeante ya sika oyo elekaki na mayeleka kala bandeko balanda bakete c'est to kundola peto beta masolo na oyo ezali koleka sikoyo bozali ko constater bandeko balandi donc tozali na bandeko na biso ya communauté islamique awa tozali na Wileri awa tozali boso ya siège na bango poto beta masolo bango ne bazali ko représenter communauté islamique awa na République démocratique du Congo et c'est to kundola na matali bango pour être baimboka population bon comprendre makambo ezali koleka donc nazali pe na bandeko na ngai ya islam bozo constater zona secrétaire général mwana mboka Juma oyo tokosola pe na ye et puis na bandeko misusu to banano a présenter bandeko zali na bango ya tant donné que yende azali mokambi tokelo ba mibale ya communauté awa ndenge tozali kokuta na bango liboso ya bâtiment na bango mbote mwana mboka mbote ndeko Flavien. Voilà tozali liboso ya bâtiment na bino tongi ba ozali yo moko te tozomona ndeko Ibrahim tozomona bandeko misusu ko présenter bandeko bazali awa na elongo na biso. Inch'Allah na bandi na gauche mais islam elingi toujours ko banda na droite mais na bandi de gauche parce que yazali mokonzi yazali Cheikh Alfani Mulunga représentant légal adjoint chargé ya développement na katikati ya communauté na ngambu mususu tozali na Cheikh Ibrahim azali moko na katikati ya bakambi oyo ya ba nganga nzambe islam tozobenga ngo conseil des érudits musulmans. Et puis tozali na Cheikh Daouda Malik ye azali intendant na katikati ya communauté islamique.
Etanda donc dans besoin etanda na moni avant que ne to sepela wa. Voilà, et ce ngozali ya biso to ki ko balelo yo mbula sika to constater que équipe dirigeante ya sika ekoti o dali ko kamba manabino et bongo o dali numéro 1 comme on est nani pour la population parce que ezali émission liboso ya moto ya mbabino surtout équipe asika pe bande ko bayeba bande ko dali ko kamba numéro 1 pour le biku na zali adjoint numéro 1 comme on est nani est-ce que azali pe moi na Kinshasa moi na Congo to pas azali mopaya pour communauté islamique to bité so ka ba congolais kaka Nam mokambi asika oyo toponaki le 30 janvier na salle des eaux kombo na ye Cheikh Youssouf Djibondo Kapiepied azali pire kinois abotami awa na katikati ya Kinshasa akoli awa atangi ba classe ya mundele awa sima akendaki na Arabie Saoudite azwi licence na na université ya Médine na faculté ya théologie azongi awa na katikati ya mboka Congo ye azali mutu ya Kasai occidental donc azali pire congolais mais na ndenge ya kinois azali pire kinois donc abotami awa makambo nyonso na katikati ya kini. Après investiture na banzi to kozali baku ya sona alors moi na mboka Ibrahim tozali pene sengo kuta na yo to sala plateau belé na yo bambule belé lelo yo na communauté islamique ozali wana tongi ko ba moto na biso dali boye communauté islamique ya lelo na communauté islamique ya lobby avant to secrétaire général pour biso vision pe na makanisi o ba nango na ndenga sika o okyo biso différence ezali po ete na tango kala ba confiance za belé to yamba yo pe na ba dossier mambebele pe o reproche o senga pe belé na otali communauté islamique na mboka na biso ngina yeba est-ce que lelo to wana 2020 mbula sika mokonza sika changement ezali vraiment to remercier d'abord Nzambe wa kusangisi biso awa makum samnyo sizonge pana ekime pe oboto na ile kola to mana ya suka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanisi ndeko Flavien kokuta na to kutani lelo za ko lakso ki changement ekoti na kati ya communauté na biso de biso to za terme abote mais siko vraiment changement makasi ekoti bongo mapenza ekoti na kati ya communauté tozwi bakambia sika ndenge cher secrétaire général du mato to koyebisa wana c'est-à-dire bongo ekoti to komi na communauté oyo ba musulman nyonso bazali na kati ya Congo mobimba donc totaki ba musulman ya Congo nyonso bazali na kati représentation siko ezali kitoko makasi na kanisi na secrétaire général ndako éclaircir lisusu makasi pona biso ezali esengo mingi po ba imam nyonso ya Congo basepeli po tokutana ki na ba imam nyonso tozalaki na bango sika moko pona ko bimisa mokonzi ya sika pe ko bimisa bureau ya sika ndenge monani liboso na yo bureau ya sika mokonzi ya sika boyebi ke tokundu na émission population tangu na yaka seke dossier salaka ndenge moninga na yawa na ete pona zoka information o moni communauté sika te assemblée générale esalemaki toyoki na système ali solikola liso ete balingi ba contester bandeko bazali awa wazali ngane na koloba balingi ba contester bango po ete après assemblée générale esalemaki bazwi bakonzi ya sika investiture pe na no salemité mais kuna babani balingi ba récuser ba contester makambo esalemaki yango to baki ke avant na yoka bango esenge na awa mais awa nde na kuti bandeko nde baza ko occuper ba bureau alors ndeko na ngai ndima na benga ko ndeko parce que oza mona Congo les années de dobenga ba invité na respect nyonso zali mokambi monene ya communauté oyo mais assemblée générale salemi lelo bozwe bonga sika bozali bato sika déjà na système mali solikola liso to yebi ete eko bonga masusu bo ba réquiser to pe ba boya eloko so salemaki po ete bureau kala ezonga est-ce que yebisa ngai bino penza bozali assis légitimement est-ce que ya solo penza makambo lekai malamu et que lelo bozali ko représenter communauté islamique na mboka na biso République démocratique du Congo ya solo wana penza. Merci ndeko Flavien mutuna na yo ezali malamu mingi eza kitoko menga na kozonga nano na mutuna ya yambo oyo tuna kishe Ibrahim ke komite ya kala na oyo est-ce que ezali ndenge moko ekesani na nini sima na koya kozonga na mutuna na yo oyo ya mibale na mutuna wana ya liboso na lingi na yebisa yo wi bokesani ezali munene parce que banda communauté na biso ebandi tour oyo nde ba élection esalami et respecter mibeko ya mboka parce que lelo bato bazali ko kamba communauté ezali nde ba imam oyo batangeli makambo ya Islam mais na tango ya kala ezalaki batu nyonso na ba menuisier na ba mécanicien bazalaki bakambi ya communauté contrairement na loi contrairement na ndenge Coran ezali koyebisa biso contrairement na ndenge alakisaki biso toma wa biso Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Donc wana nde bukesani ya munene oto sali turo to respecter d'abord mibeko ya mboka to respecter Coran et puis na hadith pona kotia bakambi Islam.
ba élection ya kala ezalaki neti ya ba député ofuti mbongo ata oyebi na yo kosambela te oyebi biso tosambelaka na arabe soki oyebi lokota ya arabe te okoki kozala mokambi islamu te me na kala makambo wana babande kokipe yango te biso totiaki bakritere ya munene turu oyo po ete to respecte mibeko ya mboka na oyo oyei kotuna question na oyo ya mibale nazali koyanola yango boye ya solo biso tozali bakambi oyo tozali légitime tozali lego na katikati assemblée générale esalemaki ya solo banani bazwaki part na assemblée générale wana oyebi assemblée générale po esalamaka d'abord na baprovince basali assemblée na bango oyo tobengaka yango baassemblée provinciale bango sikoyo baponi batu oyo bakoya korepresente baprovince wana awa na katikati ya Kinshasa nyonso wana esalamaki tozali na bamikanda nyonso tango batu wana baye awa baprovince nyonso 26 province ya Kinshasa eyaki me biso na katikati ya Islam tozali na configuration ya kala ya 11 province nde tozali kobenga ngo baentité nyonso wana eyaki awa na badelege na bango nde tosali ensemble donc batu bakotaki wana ezali ba membre oyo ba province eponaki po baya ko représenter bango awa donc ezalaki légitime eloko ya mibale soki bolingi bokota na ensemble il faut bozwa autorisation ya bakonzi ya mboka ba autoriser bino po bayeba bino oyo ezali mukanda ya mwana mboka Jantini Gobilo ya zali gouverneur oyo il faut apesa bino parce que ezali biloko ya l'état nde l'état autorisaki biso toko akokota na ensemble na biso wana eloko ya mibale soki bino bozali confession religieuse bolingi bokota ensemble il faut bokomela ministère ya justice parce que tango bokosilisa wana nde kote bokomema ba résolution na bino kuna bango bazelaka kuna epai na bango te il faut baya kuna na ensemble soki bayebi bino te bakoki koya te na ensemble na bino na ensemble na biso mutu afungolaki yango ezali chef de division na deuxième kilte ya ministère ya justice mwana mboka Willy Mukelenge nde afungolaki ensemble na biso na présence ya conseiller politique ya vice-premier ministre à l'intérieur na présence ya conseiller autaki na présidence na présence ya ba délégué ya ANR na présence ya délégué ya gouverneur donc bakonzi nyonso ya mboka o basengelaki bazalaki le 13 janvier na katikati ya zo na pona kolakisa yo ke no ezali biloko ezali légal o ezali brevet de participation ya moko ya batu ya Kasai occidental Abdul Chibangu oyo omoni awa ezali caché ya ministère ya justice pona koyebisa ke no mutu oyo a participaki oyo ezali brevet oyo ministère ya justice ezo reconnaître ba participant oyo bazalaki na assemblée générale na biso na soki bosilisi kosala assemblée générale wana il faut bomema mikanda na bino donc ba statut oyo ya sika soki bomodifiaki ba statut na procès verbal bomema ngo na ministère ya justice ndoto si tomemaki yango omoni awa nazolakisa na kamera na yo nyonso ezali notarié na ministère ya justice po tokoka kokende na tembe mingi te ozali kotanga wana mwana mboka Liema Imenga Jean Raphaël azali directeur chef de service de chancellerie et garde des sceaux ya ministère ya justice nde asili konotarié procès verbal oyo ezali ko reconnaître bakambi ya sika donc ezali biloko oyo esalamaki na kukute ezali biloko oyo esalamaki vraiment na ba norme nyonso na ba statut na biso oyo ozali komona awa statut oyo na règlement intérieur nyonso ezali déjà notarié na ministère ya justice ezali notaire te oyo atiaka ba notaire ya Kingabwa oyo ya Funa oyo bien ya Maluku te notaire ya chancellerie parce que biso tozali confession religieuse et puis bango ministère ya justice nde bayaki kokanga ensemble na biso balobi esili élection oyo nazali koyebisa yo ya imam représentant légal mutu apibliaki yango ezali mwana mboka Fabien azali délégué ya ministère ya justice donc tosalelaki yango pembeni te tosalelaki yango na katikati ya pokoso voilà. Na deuxième volet na yo ndeko kozala presse te oyo lobaki ke no boyoki yo zali système liso moko soki wapi liso likolo ya liso osi oyoki nungu eza ya solo badongolo miso oyo basi bakambi communauté
na lolenge ya mabe ya kosakana te. Oyo communauté na yebisi yo lelo eza na soni makasi. Bateka batala te biloko nyonso ya communauté. Awa ndako oyo omoni soki tozali awa soki tokotaka te mbele yango pe esi ekenda. Bandako mususu etekama na lolenge oyo te. Siko totikelaki bango manda na bango. Manda na bango esili kosila. Nde tango bamoni keno bakomi na suka ya manda olie ba organiser ba élection po ete ezala keno balongwa baboyi balingaki basala glissement na glissement wana nde toboyaki. Tokendaki le 16 juillet epai ya ministre ya justice oyo akomi lelo président ya Sénat 16 juillet 2018. Ayebisi bango boza miyibi. Bino nyonso awa boza miyibi, boyibeli l'État, basalaki ensemble moko kuna na village Venice côté ya Sele. Ya mbindo bake konotarie ba statut kuna na funa. Ole bake nango na ministère ya justice, balekisi yango na journal officiel bake ko publier. Tambwe mamba silika ki makasa lobi boza miyibi, toyebi ba statut na bino wana te. Nde yango balingi ba convoquer yango na ensemble mukole ya lelo, l'État akoki koyeba ba statut wana te. Oyo ndeko Flavien toza nango awa ezali loi ya mboka oyo yo moko zali kotanga awa journal officiel de la République démocratique du Congo loi numéro 004/2001 oyo nde loi oyo ekambaka ba asbel na katikati ya mboka na biso biso pe tozali asbel confessionnel balobi boye na katikati ya mibeko ya loi oyo balobi boye na article 8 monsieur Flavien poyo lobi oza mutu ya tembe. Il faut mona, Natangelio, aucune association sans but lucratif ne peut se doter de même dénomination, sigles et autres signes distinctifs appartenant à une autre association de quelque nature que ce soit. Wanezali article 8. Lokola l'État est si endimi que bisonde bakambi. Omoni mikanda ya l'État na lakisi yo. Na mupanzi wana baza ata na mokolo ata mukete ata ndambo ya eteni baza na ngote. Banda babandaki kosala awa bazata na eloko parce que bakotaki na moyibi l'État epasaka bango arrêté te po yo za mutu ya tembo okutana na bango soki balobi baza bakambi ya communauté bala kiso mikanda oyo ngana zola kiso mikanda bala kiso mikanda elobi ke no baza bakambi ya communauté eza makambi ya munoko te mikanda ya l'État yebeli yo na nini ke ozali mokambi ya communauté na katikati na biso nde l'État oyo akoki moko ko se contredire te parce que asi a validé assemblée na biso asi a notarié ba statut na biso loi epekisi ke no soki association moko esi esali ensemble nango yo koya lisusu na kombo wana te mais ba ko beta pa communauté islamique au Congo bis soki elle soki le ko ba wenge zala soki basali wenge na bango biso to kokipe bango te voilà soki ba kena wenge na bango baza libre basala wenge parce que toza na Congo mais maison mère ya communauté tala na sima na yo nde maison mère awa ba mususu bakobengela yo na yebi to soki na nani na Kingasani ba mususu kuna na ba mususu babenga biso to saka émission na lo bien yebi sa bango soki baza bakambi émission awa bo beta bango te yo mukambi babetaka ye ado bakoya watu kosala bango na lo bien soki babeti oza mukambi te voilà mukambi babetaka yo pe mama muke na ozongelo mama muke nazwa ndeko Ibrahim de la caméra alors nangana bakiselo moko nungu eja su nungu te parce que bobi keza bongo to mesana na bitu mona to mona na kota ba dossier belé bandeko nanga ya mosquée isoki bayebi na kota dossier mosquée isoki tikimi kota kuna donc wana tona commune na Kinshasa lelo tozali awa na ngamba wileri dossier ebandi na ya pe awa déjà 3 ans 4 ans passés na sala émission awa lelo nazongi na communauté ya sika disons na comité de gestion ya sika o ya communauté yebisa biso est-ce que ba revendication pe bandeko ezali quand même fondé parce que bino bolo baka boza mikanda mais okomona bango pe babimisi mikanda ndeko Flavien revendication ya bato ba baby chez la fondé te nakanisi ba musulman nyonso ya Congo ba contribuer mbongo pour na chaîne ya télévision ba konjwana ba yibi yango ba détourner mbongo wana awa salito ezalaki ya kondima te musala na bango zali ko détourner ko bebisa biloko nyonso ba musulman ko kamba musulman to zala moyibi oko kamba ba musulman to zala na immoralité oko kamba ba musulman to zala mutu moko zala valeur te non Islam eza religion moko munene ko sunga Congo mobimba ekoko sunga mboka oyo tala tozaki na bakonzi ya mabe ndenge secrétaire général tuko yebisa yo lokola ba longwe nzambe nde asali ki ensemble salemi na ba condition oyo nzambe nde atie mapamboline na kati bato wana bayaki nikima ko bebisa religion bazali na souci ya religion te souci na bango ezali na mbongo ya Islam
mais bango bazana souci islam te bazwa mbongo awa batonga bandaku bazala ba patron bazala ba riche mais souci ya ba musulman ezali te tuna bango basambelaka wapi mingi na kati na bango même basambelaka te tozalaki atozalaki na bato mosusu bazalaki ya baetanda mais aza na ye moto ya église catholique est ce que eza normal donc ozalaki infiltré ya makasi changement ekoti cheikh sadi nzambe atie mapamboli na ye baimam base déplace bauti na banjoko punda baimam bauti na babunya na bajugu bauti na badingila bato bauti na bakasumbalesa wapi na bamwanda baye awa mpo na assemblée générale baimam oyo bazokamba bamusulman yango ndo toyebisi gouvernement na biso bakonzi ya mboka na biso ministre ya justice na biso ensemble oyo atie mokoloto na ye oyo atindaki bato na ye esalemi yango nde assemblée bamusulman bandimi yango kongo mobimba bamusulman baboyi moyibi ese esalemi ya mingi na communauté bakambi oyo nyonso bauti koleka mosala bango ezali koyiba biloko ya islam mais est ce que boyebi ke assemblée générale ezosalema le 5 ezali biloko ya moyibi ekosalema te mais micro na biso ekozala kuna seja uti kotangela article 8 wana ekosalema ndenge nini sadi mboko ezali susu soki esalemi sadi mboka eza su na ntina moko te mboka ekomi mboka ya bafarcere mais soki mboka eza na mibeko ke ministre ya justice azali ministre ya intérieur atindaki bapolisier na ye kuna bazalaki na biso ti tosilisi ensemble ministre ya justice délégué na azalaki so badécouvrir ke borulaki bango bakobandela bakodécouvre torule te ndeko Flavien moyibi elekaki mboka communauté ezalaki ya kokufa ndeko Flavien communauté ezalaki ya kobeba oyo nde nzambe atie mapamboli na ye bakonzi ya sika babimi oyo na baimamu nde bakambi eloko 70% baimamu bazalaki kala ezalaki baimamu bazalaki 20%. Bazokende zwa bamason ndenge seja alobi baza kozwa baminisier baye na bango batie bango balatisi bango bachapeau ba musulman lolengo balingi basala yango kuna oyo islam yango oyo CG po tokende vraiment na tokende tombe parité tombe ba maman pe bazali ok alors motuna na ngai ezali boye assemblée générale eza les 5 oyebi te assemblée générale nazoyoka yango kaka nalobi yo ndenge ozali boye oyebi ke mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi nde mukolo mboka oyo ye nde mokambi président ya république yo somona tango azali lisusu wana kini te akomi na nani na Kabinda kuna na Luanda aloba keno ya za mukonzi ya mboka awa donc assemblée générale wana ndenge toti koyebisa yo biso tango poko so ebimaki l'état abengisaki biso toyokanaki tosalaki protocole d'accord na ndako ya Félix Tshisekedi donc kuna na cité ayo yiwa le 13 juillet 2019 to salaki protocole d'accord que non makelelo po ici là il faut tokende na assemblée na décembre 2019 siko l'état nde abandai kolandela protocole d'accord wana bango tangu toye awa makambo ya école conventionnelle islamique eye kobima mukambi ya ba école alobi mbongo koleka ba millions ebele ya dollars ezana mabumu na bango tangu tolingi tolandela bango tula mwisi yaya bapakati mbangu balobi o tolongwe na accord pona kokima oyo coordinateur national alobaki nango donc bakosala yango te parce que protocole d'accord wana ministère ya justice asignaki kuna izalaki biso ba musulman na ministère ya justice c'est pourquoi monaki ministère ya justice eyaki na assemblée na biso na cadre ya protocole wana biso nazoyebisa yo bakosala yango te parce que l'état ezali même ndenge baza boye gouverneur akopesa bango mikanda te parce que yaza gouverneur asi autorisé moko justice bakoya lisusu te et puis basi bayebisi bango babengi bango tokoya lisusu te bauti kosala te soki mapona melega malamu te molimo afayulu ezo continuer nde nalobi ya molimo ya fayulu parce que soki élection imabe bango nde baza na vérité des urnes bino bosuka vérité des urnes bango tokoyeba mokolo ya 2023 mais awa bango bino na communauté les 5 nde vérité des urnes koyebana les 5 ndenga nalobi eloko eza te mpona nini awa oti koleka awa kana sanza oyo toza nango di 10 au 16 bauti kosala makita na bango moko na kote ya kitambo kuna o comprendre nde nayebisi yo mpona nini bake kobatama na ndako ya mutu même chef de quartier ayete mais balobi o bazosala makambo ya islamu l'état ekomi te bango moko baza na papier na bango bazotia yango na basaki bazotambolaka nango les 5 wana nalobi soki bateni assemblée générale pe bazwi ba résolution ya suka oyo pe ekozala adopté par l'état congolais olobani te nalobi l'état yo yebi aza l'état l'état akoki kose contredire te l'état asalaka makambo ya bongo te po l'état avalize makambo na yo il faut d'abord ye moko amona papa yo moko seni yo moko au cour constitutionnel yo moko obimisi député ezalaka nango te
seni na biso nde ministère ya justice siko aboya ayebisi bango nakoya te tokotala le 5 ya musika te tokozonga na bino même le 3 tokosala émission po naluka pele bainformation suka le 3 ou bien le 4 na veille wapi ndeko Flavien oza wapi nayebisi yo déjà le 5 nakobenga yo oza wapi po bato na bango babebisaki bango déjà babandi kolela balobisi na bango awa mobulu ekoti na mboka tozomona nzela ya kobimela te voilà nazo bandeko na bandi na droite awa okokobakisa nini na oyo bandeko baluti koloba naam alhamdulillah makambo nyonso oyo bakonzi bauti koloba wande ya solo sikoyo eloko ezali awa biso totika na mosala ya kotelemisa communauté ya islam ozo comprendre mpona kochanger mentalité image oyo ya kala oyo babebisaki islam intendant ozozela mais le 5 intendant mosu azoya wana nayebi ete akozala te azali fraudeur ekosalema pe te toza na mboka leta azali moko akozala te papa mama le 5 bazobenga na bino communauté mosu ezoya sika ngai nakoki kondima te ke Congrès koki kosalema mbala mibale ata tango tozaki na potopoto esalema te obelelo toza na vérité nde koki kosalema na ndimi te. OK le 5 tokoyeba kaka na epa ya Cheikh awa epa bakisa bon ya boso naza komisa nzambe pe nazali ko remercier ndeko Flavien ndenge oye kotuna biso mituna po tosala émission oyo ya kitoko ya malamu po ete okoka koyeba vérité epai wapi ezali ngai lokola mutu ya développement d'abord ezali ko banda kaka awa esika biso tozali puis développement il faut ezala na kati ya mutu tango mutu azali na mayele malamu te développement epa na ezali te. Alors tango yo ozali na mayele oyebi loi ya mboka oyebi loi oyo eza kokamba mibeko ya mboka wana nde ebandi ya développement. Alors tango yo oza kosala biloko ya fraude ozali kokende komelisa batu masanga est-ce que yo oza musulman ya solo? Non, oza musulman solo te. Biso tozali batu oyo tozali na kati ya haki, c'est-à-dire tozali na kati na vérité et tondimite ke mutu mususu akoya kosala makambo oyo ezali contre loi ya mboka tondimi yango te. Soki gouvernement aza solo gouvernement ya solo nandimite ke gouverneur akokamata lisusu mukanda mususu autorisation apesa bango be nandimite ke ministère ya justice ekoki kozwa lisusu ba témoin bakende kofungola lisusu milulu na bango nandimi yango te wana ekozala lisusu l'état te ekozala jungle na kata jungle bango bazali na mbongo ya koorganiser parce que mbalo bazali bloquer na mbongo pour la assemblée générale bonimaki bosala ngota na mai bomela esalemi mais so bango bazali na ba moyen ya kolwe basale ya kozwa autorisation lisusu parce que bakozonga pe kozwa autorisation et pas gouverneur babengi pe bandeko ya ministère ya justice basala assemblée mosusu pour la vérité des urnes pour la ressource ndeko Flavien d'abord nazoyebisa yo assemblée na biso ezalaki ya nzala te awa soki osilisi okokota kuna depo eza ya kotonda na biloko tolia tobande kolia mikolo nyonso na assemblée na biso kolia pe oyo ya maseki te mpenza nyama ezouta Goma soso na ndenge ya muke te donc epuis tozalaki na salle des eaux ezalaki kekeno tozobanga mbongo biso mbala ya liboso nde assemblée esalama na ndenge ya boye nakoloba keno gouverneur akopesa nazoyebisa boye gouverneur aza na cabinet na ye soki botindi mikanda eza na étude po bapesa yo ndeko Flavio yo koki kosenga lelo te keno okende na parlement oloba okende te yo za journaliste oza mulobeli bato oza na place na yo koloba kuna na parlement eza bato oyo baponaki bango po basala nini bakende koloba donc bango baza na qualité te gouverneur biso totindelaki ye ba document po apesa autorisation wana eza dossier le kaka na anere le kaka bisika ibele mais siko pona koluka kimia ndenge tomoni pe na Congo central dialogue kuna pe zosalema na atuma tubwana pona ko sangisa bandeko pona koluka kimia o ato ko kenete baluka solution wana pe ya ki proposition ya mokonzi mboka bino pe lokwa bokomi na division ba bakendeki balongo tozaki assemblée générale ba pe ba boyi so assemblée générale wana na sima maktate bandi pona koluka bo kimia ezala boki ko sangana te bozonga communauté moko olenge ba mso za libanda ba ko mona ko ndeba bengani bango bakomi bana makangu usulo nta bango so bazali bana ndako moko na ebisi ndeko Flavien même ndenge olobi kuna na ba Congo badongolo miswana batindaki bato na bango ba mizima bazwi bango kuba moko ya kusakana te na ebisi batindaki bato na bango kuba moko bazwi kuna tuna bango sango ya ba Congo babeti bango ya kusakana te awa na Kinshasa muto bazobenga yende mukonzi na bango
ase azwa kuba na sitasi na ebisio masasi ebetama na soki mbongo te olingaki okuta ye bakundi ya mobimba. Donc nazo ebisa yo ke no biso poto yo kanana bango problème ezate baza ba musulman. Mais soki même Nzambe oyebi Nzambe ava benga na Satana. Nzambe ayebisaki ye ba condition yo Satana sala bo Satana aboyi makambi ya Nzambe akoki ko bengana yo. Donc même na katikati ya Islamu ezana batu oyo bazali susu na tina Islamu te. Wana mwaebo sangana na bango lisusu ezate me o bazana tina Islam en tout cas ba porte ezapolele bazonga mais oyo ya kala wana ba politicien parce que na ebisio ezana ba politicien tango kokende kokuta bango tuna ye yo za président ya parti politique président penza en exercice Vous avez la politique de musulman à cause mais vous avez le ministre wa Moussa vous avez ministre mon vice-ministre ah musulman yo soki osali politique to pekisi yo tembe on est à côté na bino to kapeto yeba parce que azonga PPRD eza ba musulman te eza kota ya PPRD yaza fervent militant ya PPRD nano na ebisa yo soki olingi osala politique otiki bokambi ya communauté nde ko soutenir on a politique na wana mais constitution na biso epekisi en même temps ozali mokambi ya communauté en même temps ozali président parti parce que yo l'état mobimba ezali koya epai na yo soki ozali mutu ya FCC soki bayi ko consulter yo okondima te batu ya cash bazwa raison soki ozali mutu ya cash ba FCC bayi ko consulter c'est pourquoi balobaka l'église au milieu du village donc église ezalaka na kole nde to bengani ba politicien nyonso wana bazalaki na comité ya kala to bengani bango to yebisi bango bokende kosala politique soki to komi na ere ya élection boya biso to tinda ba musulman ba voter bino boleka ba député bokoma ba ministre mais bokambi ya religion botikela biso banganga Nzambe. Voilà tokomi na suka émission bande ko tokiti de tokomi na suka émission na banzi ke toro kabona luba moko poto kabona na ko banana ndeko na ko sukisa na ndeko na CG na zona ndeko pona ko sukisa ndeko etanda ba congolais balandi mais message à souka peut-être pour un message ko pesa na ba musulman baza ebele o ba ko landa biso na ngonga oyo na message tozo pesa ezali ko ebisa ba musulman ya Congo mobimba que changement ekoti na communauté islamique oyo ezaki na potopoto lobi lelo makambo ya sika eye bakambi oyo ba ayant droit bazwi eloko na bango na maboko nde bakokamba islam na ndenge ya solo na kolandela mibeko kotosa mibeko ya mboka ndenge Nzambe nkolo ya molongo alobi na biso totosa Nzambe totosa ntoma totosa bakonzi oyo Nzambe apesi bango bokonzi na kati na biso. Voilà ndeko nga vraiment liboso na ko remercier président de la République na nyonso asalaki pour la soutenir biso na ko remercier ministre ya justice ministre intérieur na conseiller spécial à chef de l'État en matière de sécurité na ko remercier mokonzi ya ANER na o nyonso basale comme soutien que assemblée salema na ndenge ya mala ozobanga assemblée biso 5 wani ko remercier pour bloquer bango la musu banga bazonga dessus akala okomi ko flatter bango te ba konjana balingi kimia na mboka na biso ba konjana balingi islam etelema pe bazaki na souci makasi eza ko banga te oyebi ke ngai oyebi ngabe to saka no be mission mingi na banga kate mais il faut ko remercier bato balakisi bonne foi na bango awa na kamanga islam ezali makamba FCC na cash ezali te ezali ngomba ya Nzambe o ezali ko tala ke ndenge ni Kongo na biso ko telema ke na boso merci beaucoup voilà tokosuki na mokonzi tokende nanu pe na mokonzi na ngambo ya liboso na remercier bino ndenge boye pona ko sala émission na biso et puis nazali ko beta ngonga na katikati ya République démocratique du Congo mobimba ete bandeko nyonso oyo bayebaki ke basili koyiba biloko ya communauté nazali kosenga na bango ezali ta ya kozongisa pamba te bango nyonso tokometre bango na justice po ete tolingi développement ezonga biso tozali na se penza la société tolingi ke développement ya kati na religion na bayiba biloko ebele kaka awa d'abord awa biloko yaki awa ya ba hôpitaux ata moko ezali awa te mituka ezalaki ya communauté ezali te tolo banini biloko ezali komota makana bawewa komota makana bawewa atuka même bawewa ezali te même vélo ezali te kotambola ni alors tout la communauté o eleki ou bien o eleka kala oyo eleki o to remplacer nde bazali ba miyibi koleka même o ya kala parce que bango ba yibi ebele koleka mama ya kala tuzo yebisa bango bazongisa biloko nyonso o bazo keyo banze kozonga kozonga l'état azali
soki tolingi développement ekozonga puisque soki ezongi te tokomettre bango en justice. Justice akosala musala na ye be makambo nyonso ekozala na lignema ya kitoko bango tuzana posa ke awa lokola totelemi awa bamoni biso na kati ya Kongo mobimba ke bayebi nini tolobi awa pe bamilengeleke lobi bakota na justice. Voilà, na bakobakisa balandi biloko na Congo te bosembo ba été émission à travers le monde donc bouquet Canal Plus et puis na ba chaîne internationale na ba satellite passe oyo tous allez vraiment connecter na bango et puis na ba réseaux sociaux na internet bando balon na YouTube donc pour na koloba été émission na bino communauté islamique pe à travers le monde pe ba diaspora o ba sala ba musulman ba kolanda mamazali koleka pour na construire CG tous la na rubrique ya question songi la songi a bien système ali sur quoi li sotoyo kaka to monaka to tunaka pour na okabona na population voilà mo tuna biso asuka ezali to monaka l'état congolais tant comme era ba manifestation babengaka soki église catholique te soki église catholique etomboki kuna to mpe évêque cardinal alobi likambo bakimi mpa baprotestant tomona yango na barégime elekaleka sikoyo tomonaka te baye kotuna bino bamusulman sikoyo bozalaka bacongolais to mpe toza na biso l'état laïque toboyi te mais mpo na nini bainstitution econsultaka bino bamusulman te mpo bino boza désorganisé bo bamiyibi. En tout cas ndeko Flavien nayebaki te ke okotunanga mutuna ana question suka hier na suka ndo pona mutuna wana l'état po a consulter yo l'état abangaka masse biso ba musulman tozali awa 10 millions et plus ba congolais ezate ke no ba étranger ba congolais nga naza congolais du centre donc naza congolais à frontière te po nazala na doute ya nationalité na ngai donc province na ngai za na frontière te na nani mususu moi je suis du Maniema naza na province mususu te oyo tokangami na ngo ya mboka mususu donc je suis au centre du pays Congolais à 100%. Si l'État ba konzio bazalaki ya likolo ya muibi na bango, soki olobi na ba mizima bakoya te. L'État po ya epai na yo il faut ya ba sima na yo ba mizima bazali. Neti ya ba konzio na soki okeko tuna bango. Basala awa na ki inane bakotaka mosquée moko te. Soki okoti mosquée uzwi kuba. Soki okoti mosquée uzwi kuba. Siko l'État azwaka makambo nyonso wana. Nde tout royo l'État ko ya ko consulter biso parce que lobi soki ozalaka awa. Ba imamu nyonso ya Kishasa batonda kisala awa donc tout roba ko ya ko consulter biso po ba mizima nyonso ba komisima na biso oya liboso bandai ko ya te parce que ezalaki kaka groupe ya batu bazana ba mizima sima na bango te voilà OK bazao beta bango mais la cité maliso liko liso on dirait pe bono pesa bambongo po beta ka bango voilà bande ko bala et comme la ngona o beti pe simbongo ba beta ka voilà bande ko bala ni to komi na suka émission na mois de mars moi ba maman Lilo papa na maman na habite pour maman musulman bo fetaka 8 mars na habite et pour le bosu c'est parce que yonde za maman to fetaka yango to kutanaka pona ezali likambo ya ba mama bo sikoyo tozali pena oyo misala biso pe tozo sala pona te to lakisa pona ba mama islamique to sala ka yango mais na sengi nde po ya bandeko wana tozali na la ilala tozali bana ya nzambe baya to sambela esika moko batika koyoka soni baya bazonga bayibaki koyiba bayibaki po bayibi biloko mingi toloba ba école ngaya naza na orphelinat banda 2015 nazokengela bana moko te bapesanga ata 10 francs na bango nazali na orphelinat na Kasumbalesa mbalo kozwa mais mbalo inshallah kozwa mapona na sina CG Juma na Imam Youssouf bakomela ote mbalo po bamiso bamelaka bino ate oyo ekosimba te oyo tozali koluka vérité. Merci Ndeko Flavien. Voilà bandeko balandi donc bauto constater tozali liboso il y a siège islamique au tobengaka communauté islamique en République démocratique du Congo awa to yaki kokutana na comité ya sika ya gestion o to kama na Imam Youssouf Romoni bino moko to yambi secrétaire général Juma to yambi Ibrahim to yambi pe Cheikh Muso azaki na ngambo pe to yambi intendant na bango to yambi pe maman o ba bi auti na province o ba yaki pona ko vandisa masolo po etelelo yo makambo sika e banda ba promettre ete bango ba kosala différence na ba communauté o elekaki bande ko balandi to comme na suka émission na biso to kutali lobby na émission babola na masolo mususu to ko se déplacer toujours pour na ko défendre intérêt population to allez toujours présent ko servir bino à travers émission babola à travers chaîne de télévision na bino o bomesana kolanda dans le monde to kutali lobby na invité mususu matondo mingi na mabota na bino.
Ma Mission TV, le miroir du monde.